Le sako ba papa ba maman balandi nyonso ya Belinda Benz TV toza na cuisine de Mermont. Dans la cuisine de Mermont tokutani pona vidéo ya sika entretien, donc entretien de la maison lelo na bonifika ka mbetu na changer ba drap et ça vraiment tâche moko oyo na partage ka mingi pona ko motiver biso ba maman. Surtout basi ya mabala toyebake eza très important de temps en temps ya kozala na ba parir de lit ya malamu badra ya malamu ata kutu eza ya sikate ata eza ya kala mais eza ka pona ko motiver biso ba mama koyebaka na ko kozala na habitude ya ko changer badra oyo tolalelaka. Voilà, bande kolanga, journée nanga et bandaki boye, na lamuki na zui courage, avant na sala misala mususu na banda ena na chambre. Donc na bandi ko changer ba drap nanga na sala décoration na bongisa moi tableau nanga ya mur wana na sala ba déco mais na kokagité. Donc na sina banda ko longola ba décoration mususu etika lindambo c'est pas grave. Na bongisi drap nangai ya protège matelas na popoli yango siko na komi ko tia drap housse matelas na lakisa ki eza na 30 cm. Il faut tozwa ba drap housse o eza ndenge moko na ba matelas na biso siko na komi ko tanda ba drap plat nanga. Parir nanga eza ya 8 pièces. Normalement ce qui eza ka normal na tiaka kaka housse matelas na bakisi housse de couette na ba oreiller nanga. Mais loko les a parir eza 8 pièces yango nazo salela nyonso donc drap housse matelas na otanda sikoyo drap plat na vandisa vraiment bien na komi na maîtrise. Après na tie ba oreiller nanga na obakisa kaka housse de couette. Bandeko nanga ezaka pona tozwa courage biso nyonso puisque eza très important. Ce que bongisi boye ero ko kende ko kota na ba pièce mususu bien ko sala misala mususu au mona ke olongoli déjà parti moko stressaka netinga na yebi ke à tout moment son na fatigué na koya na chambre nanga vraiment na kozala à l'aise eza place moko na lingaka ezala propre pour tango na ko se détendre tango na oyo pema vraiment nazala à l'aise. Voilà, natiki bino na vidéo. Ce qui n'a sisi ko bongisa mbetu nde na koyeba sikoyo tozonga na la cuisine de Mermont pour to sala bilobo na biso. Ça sera pour la première fois. Na lamba, bite kuteko, na épinard. Na se na bongi ça qui déjà. Donc, naza na mbisa okauka. Na se na sukola ki a mélangé na mungwa déjà. Eza njombo na mungusu. Donc, eza mélangé njombo na mungusu eza awa na sukoli eza déjà prêt puisque toza déjà 17 h. Na bandai ko bongisa mo malembe na osala ba tâche mususu na obongisa na sali moi musala boye na bongisi. Donc voilà lokola mama nyonso ndenge to lingaka to mekaka kozala un peu organisé. Voilà donc poisson nanga yango yo eza déjà prêt. Naza pe na taba na sina assaisonnaka te sombaki 3 kg na assaisonnaki tous les 3 kg. Alors on a longola indambo na tiaki na congélateur. Lelo tokolia yango pe na donc ton tumbango lelo na pareil nanga air fryer na tumba oyo eza déjà assaisonné donc dans un chose avec la salade. Après naza pe na poisson chinchard. Avec qui a besoin d'aller
Thomson ya kotumba, mais vu l'heure na tenté donc na ko assaisonner yango poisson na biso yango na sina sukola ki yango très bien, na ko assaisonner yango na bien ensemble et voilà. Donc biso lelo tokolia épinard na bitekuteku totembisa okauka nzombo na munguzu. Lokwa na yeba ike nazolamba bitekuteku nakendai na marché puisque deux fois na sombaka ba légumes surgelés, ba poivron, oignon déjà basi bakata surgelé na tchaka na congélateur so naza pressé, mais vu que na autre ko la recette siko na sala ki nyonso na za moté donc ba oignon ya oyo ya frais eza déjà awa naza na 3 oignons pour na sala légumes na biso. Nakendai na marché na sombi 2 tomates verts pour nous avons besoin de ça la kaka ba légumes verts. Donc atako to ebi malango vert te mais na lingi rouge kotate na légumes nanga. Donc nous avons 2 tomates ya vert, na sombi ba piment oyo marocain oyo ta na Maroc, piment doux. Bon, tomate na sombi ka mi balé puisque to ebi ke légumes bitekuteku et kota na ba tomate mingi te. Des fois même to na tchaka te mais le quoi na mona ki a vert na sepeli na tcha po sala ka moi ça vert wana ça biso bien. Na zana comment on appelle ça? Oignon jeunes oignons na ba ndembi nango yango yo. Le quoi na eba ke na olia Thomson na otumba ate otumba te okalinga, donc na sombi gingembre oyo ya frais puisque ba gingembre oyo ezala vraiment na solo vraiment makasité, donc na ngaki poisson na nge kota vraiment goût ya gingembre frais. Donc il y a un somba qui oyo mais to ko sala biso pe gingembre oyo so to linga ka gingembre mingi te na zwa ki frais et nazana ainanga voilà na marché la biso pe somba ki ba piment oui 1 euro 2 oyo pe 1 euro na somba na marché gingembre pe 1 euro 1 euro. La somme qui fait échalote, voilà, pour la linga mingi, pour na assaisonnement. Donc, on mixe échalote, na ba biloko na la bino. La somme qui fait céleri oyo, nyonso, boye, 1 euro. Alors, aubergine, 1 euro. Et puis, la sombi, poivron, 3 boyés, 1 euro. Mais là, la sombi, 1 euro, et voilà. Non, tomate, oyo, mi balé boyé. La sombi, en haut, 2,30 €. Voilà la famille. Sikoyo, to banda, makusa na biso. Lokola, ba légumes na biso, ils ont surgelé. Alors, donc, qui ça déjà maya moto, bite écoute na sokola qui a déjà. Épinard, ils ont déjà bien même. Donc, tout ça maya moto après na dindition on a kati et continue kotoka après na bois kamaïwana. Et to continuer recette na biso en même temps bon on a assaisonné poisson et puis to continuer recette na biso dans la cuisine de Mermont. Natokisi maya moto nazwi épinard na bitekuteku na tiango na kati ya maya moto na kotika yango polele toka. En même temps nazwi poivron, céleri, ba oignon na ail, gingembre na zonika yango sikoyo pona assaisonner poisson na biso chinchard. Donc na sangisi vraiment gingembre oya ya frais wana
oyo nga moko na épicé déjà na mwa poivron moke na ndembe moke na oignon na échalote sikoyo nazobakisa ba ail na biso nde tomoni naza nango surgelé nazobakisa après nakomixe yango nyonso mpona assaisonnement ya poisson. Voilà la famille, naza na 2 cubes ya crevette na cube moko ya poulet. Donc bakisa sous mungwa puisque mungwa toyebi te ba mama mungwa etiaka goût ya biloko surtout na poisson ata na biloko misusu surtout ba mungwa oyo ya Afrique wana ba mungwa oyo ya morceau ya minene wana ezalaka très bien. Sikoyo assaisonnement na biso tomoni nazobakisa paprika na muscade na bakisi lisusu poudre ya bouillon ya barbecue na obakisa ngo et ezalaki pe na pilipili na kati na piment na kati la famille na mélanger yango nyonso très bien sikoyo na kozwa huile d'assaisonnement na tie yango na kotia vraiment mingi te na kotiaka moke et après na oya obakisa huile likolo ya poisson soki na si na assaisonner yango la famille nazobalusa yango très bien. Ba mama ba émission oyo ezala nango ka motivation kopesa mwa idée hein kopesa mwa idée ndenge nini tokoki kolamba ndenge na lobaka ba biloko yango ka toliaka tout le temps. Des fois vraiment tu te poses des questions na lia nini pona si na le pondo na le madesu na le fumbwa. Donc moi ba recette boye e ozomona epesi lisusu moi posa ya kolamba neti nga na lambi épinard na bitekuteku na sangisi yango la famille en tout cas kitoko. Pourquoi? Puisque bitekuteku nanga ezalaki ebele te ezalika ya 5 € moke na mona ki so na lambi yango ka bongo ezala trop juste yango na bakisaki 1 kilo ya épinard mais ebimi kitoko moko la famille non pas possible. Mobali nanga alingaka épinard te mais ndenge na lambaki yango ayebi même pas que eza épinard na bitekuteku donc ebimi vraiment kitoko makasi. Voilà wana nazo continuer ko assaisonner poisson nanga la famille nazo luka ko kotisa vraiment ba assaisonnement ekota bien puisque to komi déjà presque 18 heures passées na kotika yango evanda te yango na tiaki ba mungwa ba kibi po eyokana vraiment bien na yoki mungwa vraiment ekoti bien. Donc le temps natika yango moins 15 minutes kaka après na kalingi yango puisque voilà tokomi déjà tokomi kokoma pokwa et nakomi ko se dépêcher na salambango. Malheureusement na bandi kolamba retard mais ce n'est pas grave la famille yo pezwa courage kota na cuisine voilà oluka moi eloko ya kolamba soki na nolambi te. Comme il fait très chaud la famille tout ça na bimisi moi coca langa ya malili na tiaki na congélateur nazo mela moi vers moko pour salanga bien. Voilà. Oyo sikoyo nasi na préparaki tomate ba poivron ndeka na lakisaki bino nde tomonaki la famille. Donc voilà nasi na kati yango suko yango nyonso nazi sikoyo légume na biso natikaki yango etoka après na rincer puisque naza na besoin ya koyoka saveur ya épinard te nga moko mpe épinard vraiment nazalaka nango fan te donc fallait na rincer yango pour solo wana elongwa mais légume na biso eza nango na ba vitamine nyonso la famille. Nakomi sikoyo ko mixer ba oignon na échalote lisusu ndembi poivron piment po na lamba sikoyo légume na biso la famille. Entre temps aubergine nanga moko yango nazo katango na mixer yango te puisque naza na besoin ezala ba morceau nazo katango na bandi déjà au kata aubergine. Voilà la famille. Le reste, en tout cas, est vraiment facile.
les bisous d'encouragement de boss Papa Afo. Je ne savais même pas. Il m'a fait un bisou pour m'encourager et j'ai dit, ben, c'est gentil. Voilà. Et il ne savait pas que j'étais en train de filmer. Voilà la famille, légumes na biso to mwende to sali, donc to tokisi épinard na biteku teku. Quand on to moni to tokisi, to sopi mayoana to rincer, to zi aubergine moko to tie, to zi mélange ya ba condiment nyonso, ail, oignon, échalote, poivron, ndembi, to niki yango nyonso. Soki na bosani boko rappelenga to tie yango na kati to zwi nzombo na monguso to tie piment doux to tie piment entier to tie cube ya crevette mibale na cube ya pondu to tie feuille de laurier to tie muscade to bakisi mwa mai na ndenge oyo kolinga la famille et puis to bakisi yango huile moke assaisonnement to tika biloko na biso toka la famille et bimaki kitoko makasi to tala kaka. Na beti mwa tour na salon na ki otala le boss loko asayaki na ebiseki kalate azolia na zongi susu na eko continuer recette na biso la famille voilà na ngisiko na kalinga Thomson taba déjà eza na four ezotumbama légumes na biso pe eza na moto ezotoka donc na komisiko ko kalinga poisson voilà. Le reste est à sauce assaisonnement et à poisson à bisso.
tokokata sikoyo matungulu kande tosalaka bamama matungulu eza goût wana ya condiment et assaisonnement ya poisson. Après tokalinga yango na mafuta oyo eotikala et voilà pour la poisson na biso. Donc nazokata déjà matungulu na mélanger yango soki mwa mungu eza okokate obasango mwa mungu ya bisusu mais elekate soki mungu eza loko ezaki assaisonnement donc totika yango bongo ekota mungu wana mélange wana après tokalingi. Le reste ya balégume oyo na sukoli yango bien la famille na regarde yango na congélateur pour na mbala sima so na ina lamba na osalela yango. Famille, na commis presque na suka ya vlog nanga ya cuisine. Donc il faut se dépêcher puisque papa faut assez ailler. Toyebi kaka so ozayo moko ko temps na yo na ko filmer tout ça mais papa faut assez yaki donc il faut na servir rien mais biloko bebi quand même. Na ti déjà ma semo donc to commis na suka ça nanga yango yo on a tia l'équipe donc il y a biloko ya moto. Na lambi très bien mélange ya épinard na bite kuteku en tout cas na meki epimi très bien. Alors ce que nous la prestation ya papa fo donc on a lingaraté na yebisa été même natala ce qui a remarqué que épinard eza ou bien a remarqué moi changement mais ngana meki en tout cas qui tout comme makasi. Je pense que na okoma kolamba sikoyo épinard na bite kuteku puisque ebimi kitoko. Donc ndeko akomela kingai pour na vidéo na okai ko sala ya astuce mafuta ya mélange gel douche alobi a comprendre kité pour na Nivea gel douche. Donc eza lait de douche yango yo Nivea eza lait de douche nga somba ki yango na idée lokola mo eza makasi ata kutu malili jeune garçon nanga bango pola mopakola mafuta ezalaka pasi. Donc na somba ki yango na meka asukolaka nango au moins ata pakoli mafuta te mais mpona ye ezala hydraté. Mais nga moko na meki yango na moni ke eza na mousse te. Donc ezo mousse te mais eza necho pakoli huile na nzoto. Eza vraiment très bien. Nga moko na utiliser donc avant na utiliser yango nazo salela na nous savon mususu ya normal na niki na nzoto car ndenge naza na fraîcheur ya mai ya malili wana na zui sikoyo Nivea body milk sous la douche na pakoli yango susu na nzoto mobimba na rincer puisque eza savon na rincer après sikoyo na bimi na pakola sous mafuta te surtout lokola moto boye na oti kolamba nga na sepeli na ngo makasi. Donc pour na bana il faut vraiment ko expliquer so oza na bana mike yo moko zo sukola bango ça va mais bana lokola ba jeune boye bango balingaka moi azo pakola savon sentir vraiment que non mousse eza na nzoto. Donc moi inconvénient na mon équipe pour na bana mais pour moi-même j'ai beaucoup aimé. Donc naza vraiment au pakola ba mafuta ezali oui je vais bien mais ceux qui vraiment naza na posa au pakola mafuta te na ça nazo salela oil c'est très bien. Pourquoi tozo sukola mingi na on salela au moins une fois dans la journée ok nzoto eza kaka hydraté vraiment nzoto ezala kubuka te la famille
ata pona ba papa mibali oyo ba pakolaka ba mafuta te eza na ba mibali mususu ba pakola mafuta te omona makolone pembe omona nini ndekolanga mama okoki kosomba oyo tiango kaka na salle de bain ou expliquer papa ndenge akoki kosukola nango comme ça eko éviter apakola ba mafuta et puis nzoto na ye ekozala tout le temps hydraté. Eza deux, il y a bleu pour la peau très sèche, peau sèche. Il y a pembe eza pour la peau normale. Mais on a la CPD na oyo eza vraiment très bien. Merci beaucoup la famille. Faut na banda ko ça déjà biloko na moni ma semo le komi kotoka. Kalate le boss a obimawa. Donc il est patient, mais en tout cas vraiment nga la lambi biloko nga bien moto mona tala mabaku. Donc quand des ans la moto boye on tient on a sani to yango moto donc là c'est moi la moto légumes moto, moi je mange comme ça. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup la famille. Merci, n'oubliez pas de mettre des j'aime, de partager aussi des vidéos et je vous dis à très bientôt. Vraiment à très bientôt. Ndundo et asuka. Voilà. Et on peut loco. La saignée, il faut être toujours propre. Voilà. La question ici, nous avons talora. Nous avons une moto. La tienne, mais c'est mou et bella. Vite. Et vraiment, merci beaucoup la famille. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.